moto place oyo amonika okende dinana okangi te nga non plus na chaîne à dinana après dinana c'est moi siko taneti basara masiala oyo barespectaka bato tu asara bémission te afingaka bato te aklasaka bato te mais à la gratuité boye azofingama nga ku bomeka te na osangisa na bamama na bino bomekaka nga te nati ndenge naza na voiture nabimisaka mbongo ya sueur na nga voiture na nga ya suka o mobali fiancé na nga motapienga ok yebisanga koma kofinga bato tina bivoire. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote, bande ko balandi, ya Top Media Télévision, énergie, et yé tellement makasi erna yeba kaete machere koti na téléphone, machere koti na palais, et pesa kanga énergie, et pesa nga makasi, na kolanda kutu mutu te na kokipe yo te kakipa kokolo sarato na tika na sala annonce nanga. Retirez Longwa. Sarah, retirez Longwa. Voilà, nalobi retirez Longwa. Ah, pour yebike kasi Longba. Pour yebike nazane bande. Telema kende. Loba nanga ka Longwa. Longba tadi Longba, Longba. Sarah, retirez Longwa. Nakiti mongongo. Retirez Longwa. Sarah Masiala. Ozima. Sarah Masiala. Ozukiti Ocheli Bosso Ndekonanga, moi aussi je t'aime bien Yaya, je t'aime bien. Sikonga nazomi tuna. Le loi Tolobanine. Sarah Masiala, 4 vérités. Masiala, 4 vérités. Pardon, maman. On a enregistré qui appelle lobby, qui appelle vidéo. Sarah, s'il vous plaît. Oh, eza annonce. Maman, eza place topé sa batu. Nchwaka. Eza place biso to linga kolaksa batu nini o biso tona biso to loba. C'est-à-dire awa Sarah Masiala aye ko répondre. Jour wana air bat bazo kosa ke yoza na parquet air toi qui na district na longwa wana air ni minuit air bazo benga na ngai to fandika wana lokola bazo bat te natika la nga moko yo tinda ngana sopa 4 vérités Sarah so akana na tindi yo te eza 4 vérités oyo yebi te tolobela makama moi sino Sarah, pardon, makambo to lobelango du sous-souté et comment toucher la personnalité nanga. Il y a certaines personnes qui pensent que moi je viens chercher les femmes dans la télévision. Yo yebi. OK na bango. Yo yebi. Ma femme est censée onde ko lukawa. Voilà, donc c'est comme ça, Sarah Masiala. Avec tout le respect que je cite votre nom, Bisika et Zwamiyo, ils ont le droit de réponse pour Nanga, ils ont le droit de réponse par rapport à la rumeur Onyonso. Tokozalana yi awa invisiblement. Mais physiquement, je serai avec Sarah Tola. Et puis aussi Sarah Tola, gloire à Dieu, parce qu'elle connaissait très bien cette grande dame au nom de Sarah Masiala. Azo sopa 4 vérités, on a nobino, botika liko yokate, on a nobino, botika la ko comprendre. Sarah Masiala, Sarah Lesi. Ouais, tokoye bango lelo. Ce qui est réellement aza lesbienne ou pas. Est-ce que y a zalaka mobali ou bien moi si asala kango ndeni et pourquoi à côté na ba monde wana soki eza bongo? Qu'est-ce qui a poussé à cette dame le loi comme bongo? Réaction peu, il paraît na mobali oya ye bazalaka na ye à réagir après ma solo après ma vidéo onio sobino bomoni na ba etando ke 4 vérités aujourd'hui. Restons branchés awa topé sabino ba vérité. Mais la bossa no son émission na dinana asombela nga penino. La bombi. Skobolo batiki Sarah. Non mais bino na bino basara yope on a une émission no na cheli Sarah Libaya ba qualifier yope les nga na cheli da Sarah Libaya voilà mais tik Sarah tika na asombela nga pe voiture tola tika na silisa dina na asombela nga tadi Longba OK dina na asombela nga pe voiture retirer Longwa sinon na kopeso mabanga te bangola biteko sambo est-ce que bangala bazawa te Longbangola biteko sambo. Yo yebelo kolobi. Sarah. Na lobi retirer Longwa bingbangola loteko sambo. Voilà, bandiko balandi, j'en profite pour dire un grand merci. Pour nous l'excel comme na bongo. Na pour na lobby retirer Longwa Longbangola biteke sambo. Non
Non, mais ça va. Comment c'est Tadi. Na lobby boy. Binana, asomela nga voiture. Avana kota wana o retirer na no longwa bimbongololo te kasambo wana nde na tikio sinon non dédicacé sponsor na biso J Magique Adassa, vraiment c'est pour vous les grandes dames pour pena libumu ezonga lokola ya tonton Tati. Mère CP là hein. Balongo liyo na bowumbu ya suki ya maboko. Okomi lolendo makasi. Ya. Na websa papa Diego. Ngala lataka makunzalieni te. Tadi. Ngala tapiki. Ya makunzalieni te. Mais est-ce que ozo comme mon kilo te? Kilo na monoko ezate. Tout se paie ici. Aïe, abakisi. Tadi, ngala data perruque brésilienne. Ngala lata perruque uti philippine te. Voilà perruque ba philippien. Il y a ba philippien zélandais. Makunzalienne. Ah, maman. Merci beaucoup na Fondation Saratola. Pardon. Voilà. Ah. Au moins il met plante au sommet là chérie lobby. Plante à la main, elle est brésilienne. Elle a 24 pouces. Au moins non commissaire. Oh non, mais maintenant lobby elle a 24 pouces, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tous les hommes à sommet là moi si plante dis ça. Mais yo obakisi que c'est pas donné à tous les hommes il y a sommet la moi si ndengeni na lobby, c'est pas donné à toutes les femmes 24 pouces. Est-ce que dans lobby les hommes dans lobby c'est pas facile pour qu'une femme. Il y a perruque, il y a plante. Bidenda. Elle a $100 plante à Pamba. Sans compter tissage. Et puis, Agnès Coiffure. Tadi. Agnès Coiffure à l'équipe d'un commercial. Tadi. Fondation Saratola. Nala Taramakunzalienne. Au moins, tout se paye ici. Bas. Ici bas, Penza. Ici bas. Mais Sarah. Tout se paye ici bas. Ici bas, Penza. Tout se paye ici bas. Yozo Kani. On a mal intentionné, hein? Oh. Mais ezana ba mo musu na française la malamu te. Merci à Madjabou Gospel, un grand merci na Azir, un grand merci na Fondation Saratola, un grand merci na groupe SP Sanana Takaza, Koma Papa Lupangu, Maman Lupangu, on a pris à Mokié, c'est-à-dire $200, $250, $350, ça dépend, il y a ba distance au Kolinga. Ba parcelle les ali ba 20 sur 20 eza wana soki obengi ba numéro eza na C okozwa numéro ya Mama Sarah akocha au direct na Mama Nana Takaza. Un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka na longola chapeau. Voilà t'as dit hein. S'il vous plaît na zoboka Papa Jean-Pascal Leka. Nazela aussi ça. Nasilisa na boka Papa Jean-Pascal Leka, mopanza Mama Bijou Ketani. Maman Bijoun Ketani, un grand merci à vous, maman. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Mille respect à Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Elle s'appelle Yvette Mbangu. Yaba Yvette, un grand merci. Maman Yvette Mbangu. Maman Yvette Mbangu. Ngaïte, Sarah Lobi, c'est-à-dire code des Zoyate. Maman Yvette Mbangu naïbi que c'est une grande dame et puis yebo na télévision pena da lingate talaga da boue pena que non ngala pas faut fongola tadi malembe. Un grand merci aussi à ma petite sœur chérie Sarah Kianza depuis la Belgique. Un grand merci à Lisette Koulouma tata moi c'est banananga. Un grand merci à toi TK09. Un grand merci na bande ko nyonso bazo landa biso na télévision. Fongola tadi makolo kuna la ti basket. Ako fungula makolo ndenge nini Sarah donc atayo moko Sarah nazo pekisa yo ba terme oza trop vulgaire. Ouais mais oui c'est terre à terre. Ako fungula nga makolo ndenge nini nga na komi nani yo balobaka filmer biso makolo non fungole makolo ça sonne mal. Ça sonne très mal Sarah nga biloko wana no linga ngote ko sala ngona ngoti na kotika wa
na o ngai na nazwi makambo ya Sarate. Sarah Masiala. Maman, tu nous avais cherché. C'est quoi le mal na bato ezalaka nini? Eh ba makambo ya kana réseaux sociaux to benga gabino bo ka bande ko na biso bo ba frère na biso bo ba sœur na biso ebele tozana ngo awa to benga kaka mon frère tala makambo na yoki awa ezabu est-ce que c'est solo ou eza lokuta tel que moi autant de fois que bo mona biso to publier biloko abatu c'est-à-dire tozana accord autorisation ya mutu wana publier yango ata asali semblant ya kosilika donc opesa ki biso accord. Mais d'abord, on appelle pour un respect, pour une considération, pour tous abat. Et après, tous bengana, au pesibiso, mon frère tali kamunange zabou, c'est une vérité. Justement, c'est pour vous accompagner, justement, c'est pour apporter en plus. Place Batubazo Finga, bah arrêtez ko Finga, Saratola. Les abonnés responsables, les meilleurs abonnés, Maman Nathalie, Président Bébé, Angelos, Maman Cécile, Maman Célia Kinkela, Maman Fatou Lukantu. Lukanti, oh, le temps on a chiluba. Oh, on peut ça va combat va fan nanga. Non, bois va souhaiter. Tika. Mbote Sarah. Ba pena beza ba banga na. Mbote Sarah. D'être so life tadi bambete bambotani. Omonite mbote ozokoka koloba te tu as des intentions ke musika kaka mbetu anini. Moi je parle de mbote tadi non mais intention mbetu bon de livre tadi bon de livre po ba bota yo sengela ba sala ekobu pardon fallait qu'ils aient à papa na maman po yo botama Sarah basangisi Sarah j'ai oublié pardon je retire j'ai oublié Sarah. Sarah, je retire. Makamon limbisanga pardon. Pardon. Limbisanga. Yo qui est le balanga na désolé mbetu. Sarah, s'il vous plaît. Na uchola la mbetu te. Sarah, s'il vous plaît. Na la mobile nanga te. To sala kite. Sarah, je retire. Et bon pas le balanga Sarah to désolé mbetu. Na na nzala mbetu maninga na femme celle avec wifi. Sarah, je retire. Oh le balanga na mbetu poani. Yo po ba bota ba sakisa nini na nini. Sarah, Sarah, je retire. Pardon. Il fait chaud ici. Je retire. Sarah. Jour na kolobaka makamno diso na internet quand ndeto so la boy Sarah natiki na retiré maman na boy na problème Sarah to soukia Sarah Masiala ta mère amie hein, ta copine a sali soni na média Sarah quand tu as appris que il parraine copine na yo connaissance na yo ndeko na moi si Sarah Masiala dans la cas des bien et ça là qui on a demandé ni Sarah tola. Bon, et ça l'a bien. Ok. Et oui. Ndeko na moi si les ibiennes et ça lui bien. Ça l'a bien makasi. Et ça lui bien andeni. Ça l'a bien pour nga pena na liste wana. Mais yo ya mon pelo bansa nga webi. Sentira. À côté de l'objo. Je go des fois ça me dépasse et ça me surpasse moi. Na sepeli ndenge ba traiter Sarah Masiala lesbienne. Pour nani no sepeli. Na sepeli parce que mutu soki eze lo côté na vie. Bato bako bamboma banga te. OK. Totambolaka tomonaka ba mange kaka mais au jamais omona bana mona se ya mange kaka ba obamba banga manga ne kwea. Mais so ba moni ba manga mo etela na nzete bako bola ngo mabanga po manga wana etela esani. Ekoya bango balia. Voilà. Nde ba biso ba Saratola, nde ba Sarah Masiala. So ba bina za lesbienne. Enga zo sepela nanga. Za ngo mabete. Na monika grandeur na nzamba élevé, touti na place moi, touti pe na C. Mais nzamba zu biso bimisi biso boy. Tant na mona raé na sepela. Tant mona ye au sepela. Et tambole na ye pe ya mabe on a commis lesbienne yo pour sepela na yango. Où sont les preuves? Abimable alala maman nani. Est-ce que au yebi kenga auto kata émission non Sarah non. Kasiti. Non, pas ça. Ouais makangu na ba pianga makangu. Makangu na ye ba lobby ezali mama dinana. Preuve exacte. Pas de preuve. Pourquoi ceux qui montent mo nzamba komi ko élever to batumo mi balé bazo kanga mabalingani na bango. Makile ekutani
il faut beau traiter bango de ba lesbienne na ba kombo nyonso tout. Pourquoi? Ngayebi Sarah Masiala très bien. Soki lelo ba juger Sarah Masiala lesbienne, ngai na osepela parce que na moni que Sarah a commis place ango nzamba élevé batu mo pe ba komozwa musala ya ovanda ba no calculer nini to baby sa réputation na ye. Po eza temps mobimba batu ba ozwa pour nga batu bazwela nga temps pena Sarah oninga commis orgueilleuse to calculer nini to ko kitisa ye to sa ele be mission to baby sa réputation na ye. To baby sa CV. Et on ba sali na Sarah. Nga na sepeli parce que na moni Sarah mati. Donc ata bakangi lesbienne nge choqué na nga te déjà. Na sepeli nka pour na moni Sarah mati. Mais batu ba yebi Sarah te. Nga na yebi Sarah na 4 vérités Sarah. OK. Nga na yebi Sarah bien. Le 4 vérités ya Sarah. Est-ce que au ko permettre nga nanu na nzela ya machine kuna bandeko tozali na bango tozona nu exclusivité ya réponse à Sarah il y a réponse à Sarah Masiala et plutôt continuer pour na annonce na biso soki. Na olinga avant na pe sa réponse à Sarah Masiala. OK. Pour na kati ya confirmer kama kamunga na oloba. OK. Bomoni Sarah. Déjà batu ba oloba ke dina na sombeli Sarah voiture. Est-ce que Sarah za muta passe? Ata aza muto apasi te mais yokana no. Sarah aza entrepreneur. Peut-être batu bo botala ke na théâtre. Olika Sarah aza na boutique. Sarah uta grossiste. Na kati ya Zandu penda Zandu. OK. Akota Zandu akenda oluka mbongo. Akenda ka Chine à voyage. Sarah bando ça ba voyage en 2015 si je me trompe pas. OK. 2015. Sarah bando si mbongo lelo te. Et puis parcours à Sarah batanyo tout na vanda na Sarah na tambola na dia na seka na melana ye. Azalaka na mobali moko. Oh, ils ont passé peut-être mobile actuel. Il faut piquer, mais piquer était parce que biso tout ça a référence, il y a ex, il y a vie passée. OK. Azana mobile n'est encore. Il y a joué pendant tout ce temps il y a succès au sala. Akana mobile wana joueur. OK. Mais joueur wana qui peut milliardaire té. Aki millionnaire té pour stabiliser avant de Sarah. OK, OK. Ils allaient que Sarah sa fille mon cas consciente, elle sait ce qu'elle fait. Tala bandi ko lukambongo ba fie beli bana media misu ba comédienne ba sala business ten mais Sarah comprendre que même si naza star faut na sala cop na lukala nenga na lukala Sarah banda ko voyager ka so biloko na Chine tala star mais akota Zandu na ebite so azayi na lac moyo na bosani ayi na maison mne na kata Zandu Star aya kapila koti Zandu ba marchandise koti azoteka aulukala et puis aza parmi aza na bajara ba fille sura lingi mobali loba mobala sale mabe ba kabona po lunga so mobali mususu ayeba aza en fait aza sérieuse dans ba relation amoureuse nae Skonga koyoka na matoi na nga ke Sarah ko akoma lesbienne po nga la bien na vie wana ti. OK. Nde batu walo ba ke Sarah akoma lesbienne. Nande na ebeli Sarah na omela mbondo te mais à 90% ils a mensonge. Mais déjà 90% sont commis à 90% déjà et bon pourcentage moko etikali on a ça représente. Ils wana déjà il paraît. 10% na tikeli ba il paraît. Ba rumeur ya comme on n'a pas de preuve, to pesi bango pata 10% seulement. Mais 90% mensonge. OK. Nga na obeta tout mais nde tozalaka nde tobanda kotambola to apela ba master bazako sa pe corp wana. So ezalaka bongo mais nga na yeba vie ya Sarah depuis. Mais après yoko kende si mape makambo ko bongo wana te makambo ko bongo wana te Sarah linga asuka donc bana sina akufi des fois au sala on a le téléphone. T'as dit ça tabou te? Ah tabou ça. Ozaka na batabou ka ba lo barat. Tabou. Follow yeb sanga ke Sarah fu maskaka.
de na ebeli Sarah ba quatre vérité ne yango na otanga tanga Sarah aza alinga mobali aza fi alinga mobali makamba ki lesbienne wana yebi yango te en tout cas yebi yango te na beneli mbondo ta yebi yango te puis Sarah aza na basigne ya balele te basigne ya balele za ndeni te na loba te basigne ya balele aza na ngote aza innocent ana ngote mais biso pe tomona na ba chinois na toki boye tofandi ozomona ba fille pe no mona bazo somba ba truc ba zizi wana artificiel omona pena boye baye pena bazo somba pena ko bazo chape na ba bagage na bango bazo ke bandeli soloti non ba zizi artificiel non tadi zizi artificiel Sarah s'il vous plaît yoka et puis batu misusu s'il vous plaît soki bomona bozo benga bazo kata téléphone c'est-à-dire que je suis occupé bo déranger nga je travaille wana na bengi no kwa bana et zo matanga ba nerf wana fia na sela ko ba voice mabe maman awa nga na mona numéro ndenge ni neza boui bon no kwa bana zizi te kuna nga na longwe po to mona ba fille belé ba somba yango quand yango na expliquer te OK zizi ya plastique na zizi ya plan oya na misisa lango moko o ezara air mo ekoma echauffa ekoma moto zizi za manili tadi zizi ya plastique c'est froid ça va Sarah na zizi wana to longwa kuna non Sarah to longwa kuna to tester maman yoka no kwa bana je veux bien ton explication makila soki ezokule na misisa wana komisa ngo moto s'il vous plaît siko zizi ya plastique s'il vous plaît ekokanaka jamais na zizi normal mais pona bango et serva bango pona osala musala na bango normal tadi et serva bango pona musala na bango les inconscients parce que tout le monde bamisusu balata yango lokola ceinture ce sont les inconscients et puis bamisusu eza suite à ba déception misusu pe eza misala mabe parce que ba lesbienne nyonso te ba bandoki misusu bakoma ba lesbienne pona déception ya mibali misusu bakoma ba lesbienne pona kisi wana forcément kisi obligé excuse misusu bakoma ba lesbienne pona vie na entourage aza na bango parce que lelo yoyeba yango bakopo bafi bakendaka ya bapartous vouloir ou pas bakoma ba lesbienne involontairement parce que jo wana okuche na yo alobi ke ye po a jouir il faut ba amona basi na basi bino mbale bosala amour parce que osala ngo te na vie mon sala ngo po moi 200 mois 1000 mo ba opia yo ozala obligé s'adapter na je wana osala ka ko sala ngo elengi wana bando mesana nango yo po comment pratiquer yango komino punda leli on comprend donc sur 100% 90% Sarah Masiala a lesbienne te o azoloba oyo aza master meilleur ami ya Sarah ba ebinga Masiala sala jamais lesbienne na rokola na e na lobataka azako zaza na ba mibali azala jamais yango toyeba na mobali Sarah bobima boketa musu quelque part ebi ki a raisonner Jonae a raisonner Jonae biso ko komo loba ba joueur bakanga basi na kisi akangi mono na kisi te boye yo star na makambo ebele boye olenga joueur mo donc à l'époque batutu bayebi vie ya Sarah ezara ya obata matata wala na mobile ni na ba entraînement so biso to bima nga boleka botika na bino nga pa mobile nanga donc nayebi même pas même na vie ya mobulu nayebi aza sérieuse na ba vie amoureuse na ye donc identité balinga bala tsamona wana ya lesbienne ayebi yango te. Merci beaucoup. Ici nous allons prendre Sarah Kianza nayebi te alelo ezaka ba Sarah tiko tangela nga bakomba bato bele wale kinanga alongba tika ko comparer Penny Sarah naza kuna te mais Sarah pourquoi tu veux toujours des problèmes non pourquoi tu veux toujours amener des trucs là où on il est 12h obaki zizi na komsani ya to changu pesa ngana changu Sarah yayo alongba kuna yo ebi Sarah ebi yo alongba
Ah baby Ngbangola biteko sambo. Retirer Longbangolo Steka Sambo. Te lo bangono bien. Retirer Longbalo Tekeko Sambo. Hey! Pitié! Je vais demander à maman qu'est-ce que ça veut dire. Non, tu ne l'écoutes audio pour nous tourner. Longba Bitekeko Sambo. Ah, Longbangola biteko sambo di. Oh, Suna. Nous sommes dérangés. Mais Sarah, tu as prière. Sarah, je veux. En retraite. Sarah, je veux mettre Awa pour son et ça la bien pour mon chango. Ngam na tinde osanga micro. On vous zoba bo. Sarah. Alongba. Retirer Longba Sarah. T'as dit Olexanga air. Natika. Na ça souté. Kata mission coupée. Mais apparemment Sarah ndetinga mutunaka présentateur nango. Hein? Tété, non, en passant. Ah. En passant, okay. Monsieur le présentateur, à vous la parole. Ça l'émission Tchaba Voice. Motona succès Saratola. Ah, c'est quoi Papa Diego Azolinga donga imbela Sarah. Saratola bando kenda na koma lokola. Eh ko imbela biso batima déception tinga kede wapi. Omoninga ye. Omoninga ye. Mutalela kao papa tu me fais ça soki nini. Eh ko yembela batima déception te. Na bongisi. Banda na zwana nga Saratola moteme koma na kimia ye. Voilà. Tola ye. Wana Papa Diego. Mokolo liboso na monaka tola ye mabele bandaka koningana Sarah. Mabele. Mabele. Sarah na lobi mabele. Tadi. Nalobi mabele. Non non papa ata toke liboso ya bazuzi na kobandela ngo mabele. Délivre. Mabele. Nalobi mabele. Mabele. Ouais, je répète même ata bato bazolanda. Mabele nde nalobi. Mokolo liboso na monaka Saratola. Mabele bandaka koningana Ozoyoka. Papa Diego témoin. Ozabuzo ba haute qualité. Tolanda Sarah Masiala. Tu peux m'aider s'il vous plaît? Yani non. Avec ça. Pour son et pour ta malamu. Ezolo banase makasi hein. Est-ce que comment tu as voulu mon athée? S'il te plaît, Sarah lo banase. Alo banase azana sa pongi ana retraite ana ba prière. Boni boeko. Ongo yo kaka nyos. Bango na bango hein. Maman nani aloba douce et peu douce. Ça va vraiment. Michel on est là. Hein? Na même ata kombo ya mutu kwa. Na bibi na ngana ite, pardon. Boza bali bientôt Esayo yebi. Oyebi nga atakuleka bandi bele, ba journaliste bele. Na monde qui lesbienne na existati. Voilà. Mutuka sinana mutasombeli mutuka fimo ya nzambali sana na okufingi Sarah aluka mbongo Sarah asara makelemba Sarah zapena mama azandu hors théâtre nga mona kipena ba mama azandu ano baluka mbongo mais batu ba est-ce que Sarah bando soma mutuka na vie mutasombeli munani oyo Maman dit non. Non. Pour apprendre à respecter, peut accepter le succès à battre, l'élévation à battre. C'est méchant. Depuis 2015. Ok, c'est qui? Depuis 2016, na somba mutuka.
première mutuka nango yebi muta apesanga ezi muta apesanga première voiture na tambola na oyoki deuxième voiture première voiture na vie atambola na muta apesa ye ex na ye wana na lobi ya joueur ye muta apesa yango en tout cas papa na biso ponga yebi mobala Sarah papa na biso mobala Sarah beau frère eza polité peut-être ya koloba histoire passée mais et comme important na sujet moko o bazolatisa mwasi na yo esengi toloba parce que nga na parmi bato bayebi Sarah Masiala Sarah voiture à liboso akumba na vie mobile na joueur wana mtasomela mobile na yango akala kuna kwani osana nini okeluke na Facebook tuna ndenge na voiture na bimisaka mbongo ya sueur nanga voilà voiture nanga ya suka o mobile fiancé nanga mtakienga ok yebisanga koma kofinga bato tina mikwa hier na osala live kandi na otekisi biloko na kende tournage nde bato bandi kopozenga bakestio epuis na bandi korépondre bango eza teke na leki bato nyonso bagrâce bato ebele babenginga babi nanga koma na proposi nasali émission te nalobaki juste na live nanga koma bato nga biso tokoza motema matete akei place akei mpe mosala eza kuna eza teke kuna banikisaka fufu biso tosala théâtre non kuna mpe théâtre eza moto place oyo amonika okende dina na okangi te nga non plus na chaîne à dinana après dinana c'est moi ok soki mpe moto azotambola mabe to asali mabe lokola otikana okobenganga kaleka na tv bakokolongola ete me na ka ya misho tolongoli ete tolongoli ete totikali ata kolongola ete me nzambe azwa lokumu ngai audio na nga soko ozwi copyright bosalaka baanalyse ya Sarah Masiala boyebi Sarah te Sarah aza masa na nga copyright aza masa na nga ke voice boye pasaela youtubers asalaka te asalaka pe te nzambe azwa lokumu na bainspirta bato ana problème na bato te nana problème te nasala mosala na nga yaya leki moto nyonso na reste mais sikoyo eloko elekela nga etadi neti onteye na vi balingaka bato apete pete namoni nga mpe funa azalaka apete omoni yango mona nga ya monso bato babi na nga otika clash nga mobobe na bino nga esukulu na bino ke soki loka na tika clash boyaka bomeka nga loka bokotisa mosapi na lisoko ya nkoba yabosani noko nabosani nale derrière de koba nga mongamba mutu te siko ta neti basara Masiala oyo barespectaka bato tu asaka bémission te afingaka bato te aklasaka bato te mais à la gratuité boye azofingama nga ku bomeka te na osangisa na bamama na bino bomekaka nga te donc tie balingaka bato malamu te soza mutu malamu nde bapaya diego bazalaka boye balobaka te barepondaka te bamoni siko oyuma bakoba kaka na kofinga nga ofingi nga nolapiso okolapa penza izi na mafinga nga yeyo izi na kara te nga te wana leraisi nga izi na mafinga shina shu shina baby shina care shina love akota na bato likwefa bato soki nga nazalaka réservé na tournage parce que nakokaka masolo ya bato nalingaka nanga moto ayelanga masolo ya moto te nalingaka nanga batangelanga komba moto te x asali yo te nga nayeli tournage esili nakangilisaka na koti na voiture nanga na bato bazala te bakimaka baproblème ndenge nini nana temps oyo naoprépare makambo na ngai libala nana très distraction te parent mawa oyebi combien plus fort libala ezala eza na bato balingaka nga te eza na bato mosusu eza na bato ya famille ya baninga na bitumbana nyonso efo nabunda na silisi nabunda na yango na bapriere enabakisa sulmama mosala ya bia
Et puis singama ouais. Franchement aussi, Donc, elle est trop douce. Batu sikoyo. Bakoma kosakana na bakomba ba comédien boy. Omoni ta musu mobali monga banda considérer alingi abala akomi ko beta kati. Donc apparemment bazala na besoin bango nyonso bazala ndenge moko. Omona mobala banjo beta kaki musu ekoza pe ya solo musu swe. Ya. Omeki na Sarah. Voilà, merci Bandeko Balandi na kanisi. Le quoi bino bobe bisa ba réputation ba. OK. Bo continuer ko bebisa ba réputation ba tout sans preuve. Torokutana. Toroyebana. Monika na YouTube na koseka bato ebele. Koloba na mutu kaza lesbienne sans preuve. Yaya. Okosamba na langage wana. Ça fait trop mal. Moi personnellement, il y a des choses où comme à stade au niveau où j'aime pas trop que ça va commentaire nango, mais nous devons être que ça la bokebi yango na utaki olobana émission utaki ça na maman Sarah pour dire à maman Dinana, elle va essayer un peu de revoir son entourage. Elle va essayer un peu de voir son entourage. Apparemment son entourage va infiltrer bazala kebele. Nous savons tous même la vie normale boye bazali même dans la famille na biso bazali. Mais interprétation et entourage ya maman Dinana ezalaka malamuté bozali na ba réputation bozali na bana bozali na ba famille, alors vous devez vous donner les kilos, le respect ya koyeba nani okoki ko s'attacher na ye. Sarah Masiala, na yebiso courage nzambe abatela yo bisika ozali, prends ton temps, mais ce qui peut oyebi ke eza bongote nzambe akobundela yo vomieba kanisa me bakuta yo na yango te biso toyoka kiete voiture ezali mama Dinana mutu asombela kio voiture wana, mais je suis surpris na message na yo otindi depuis bisika ozali na losambo koloba ete mutu ezali fiancé na ye fiancé na ye mutu auto sombela ye mutu kawana bandeko na ngai. Tu sais qu'aujourd'hui, Sarah, même nous qui passons à la télé comme ça, beaucoup de personnes bazo pesa biso sous confiance. Pourquoi? Parce que ezana bande komoko yemite mama be baleka awa bazalaki awa basala makambu oyo batunyo so bakoma ko kanisa ke no biso tout ozalaka ndenge moko non. Là où il y a le faux, ba vrai bazanga kate, place ba vrai baza, ba faux bazanga kate. Donc vrai dollar ezalaka mais faux dollar pe existaka. Alors mobali oyo olingaka mwasi na yo linga yeka ndenge donc yo lingaka ye wana. Les on dit à bateau échanger yo ba idée te échanger yo ba directive te moi si peu olinga mobali na ye salango ka bongo, fais confiance dans ton cœur parce que aujourd'hui ceux qui ozo pesa motema no na ba doute les bons dieux pe akosala oyo ozo koluka wana na nzela ya ba doute. Alors lorsqu'on aime une personne on ba pesa kaye confiance, le respect, considération, le temps, attention pour que boko lisabo vimbisaka bolingo na bino azali na makambo na ye azana ba processus na ye ya ba mariage bazoluka ko détruire couple na ye. Ma sœur, restez dans la présence de Dieu. Le mariage ezalaka institution divine oyo ebundisamaka et pas batu ebele. Que le bon Dieu vous protège. Nzambe azala na bino nzambe pe apesa ba nyonso mitema mabe vi molai ba nyonso balukaka ba shit ya batu nzambe apesa bino vi molai. Nzambe aboma bino te amona ndenge biso tokobonga. Nzambe aboma bino te amona ndenge biso tokobala pour que lobby air tokobala pour que lobby air tokozwa bino bo changer ba langage. Ba négliger ki biso lobby poto yaki na mapapa ba pesi batu o ba yaki na ba catch valeur. Ba négliger ki biso lobby parce que ba mona ki biso toye makolo ba pesi batu amituka valeur. Boko kufa te nzambe ako garder bino kino biso ya biso ekoka lobi koleka lelo. J'ai l'habitude de loba lobi koleka lelo ndenge nini à travers les œuvres, à travers les efforts, à travers le sacrifice, à travers le travail nde lobi ekoleka lelo. Mettons-nous au travail, évitons de n'importe quoi, respectons le principe. Mesdames et messieurs, awande tokabwani na mama Saratola bon délivre tokutani lobi. Merci.